adressé nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolo la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yo te. Nazara moninga no te. Papi Gen tolo la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolo la vie. Papi Gen tolo la vie. Ndeko ya Congo! Préparez vies na yo! Pesa famille na yo adresse! A Toronto City VIP de Maluku! Esika wapi okozwa place monene! Pona libota na yo! Juste en face, ya zone économique spéciale Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel Nakati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya! Yeba ke zone économique et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za noter pona koluka ba produit nyonso ezo bimakaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, ole kamo pepe, likambo ya accessibilité, la lampongia ba bébé, nyonso esi etongama, urbanisation elenda, espace vert, ekuba, ebongo espace yage, pona bana, boza mobimba. Pona avenir ya libota na ngai, na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Voilà, très chers abonnés, merci. Nabino Nyonso Bandeko Bozo Landabiso, nous sommes encore au Maroc. Non, au Maroc. Bandeko Nyonso Bozo Maroc, si vous en avez besoin, au contacter Biso, n'hésitez pas de nous appeler. Na ba numéro Moniwana, mais benga Biso na WhatsApp parce que tout le numéro est en Gambou, mais benga Biso na WhatsApp, vous avez mal mingi. Merci également à la grande équipe Washington, merci Nayo. Eric Shimanoka, merci. Puis Nosé Agostino, merci. Papa Social. Merci à l'IP Diego Kao, merci Co, la première dame, Mama, merci Nayo, Jérimbo Mana Canada, merci. Là encore une fois, Nazo Mbambu Tanabiso, Tosola qui lobby, je crois que Makamto Betaki Bande Kobabenga un peu partout. Babite faut, bon, Mekana, nous Kobande la sous émission, on a pour, bon, ça l'émission bien, mais, bon, Koti Penasu Moudindote. Voilà, donc pour la demande d'Ambino, Bande Kobabenga Ingai, Nambe Imle Susu. Ndeko ya biso amekali susu ko développer. Merci encore na famille Lubongi, hein? Famille Lubongi, hein? La possible nombre de belé, ba Dorcas Dodo Lubongi, ba Aïcha, hein? Voilà. Vous êtes belé, hein? Grande famille Lubongi, la possible nombre de belé. Mbota mbote. Mbote mingi Papi Gen. Bonne santé. Santé na kase tumba. Ça va toujours. Ça va toujours. Voilà, lobby to sola qui ba to meko benga biso un peu partout, ba lobby to mekali susu moi ko solo là. Alors déjà l'émission to sala qui lobby. Message donc on lancer ba to poto kota to fongola parenthèse na biso lelo. Message on lancé pas bato, ba tek ba onda biso. Ndenge ba benga ki pebino, ndenge ba benga pebiso. Nako simba pe ba point mosusu auto to baki lobby. Na likambo tali zongo to pe toilette. Déjà t'as ça qui était ba sokolaka mutakala te. Voilà. Parce que mutumo pas tuninga ngo voilà. Parce que nini toilette eza mokili mobimba. Ezali à part mokili mobimba. Po na kata toilette ndeko tika siko ba sanitaire na biso ko sokola nyuso to yebi zongo idine zongo ike. Lokola siko toilette batu na batu bakota kawana oya koti milimo peza ebele na yango
soki moto azosokola mingi na toilette mutakala azoperdre bachance na ye po nde abaki na ata toilette na yo boyo ndako ata ozomona ndako sokola kaka na ope mpona nini mai milimo eza na kati ya mai bandeko mosusu balobi ete bo mundele asokolaka mutakala mpo ane mundele aza na mokili na ye beta sete mundele aza na mokili oyo ye biso aza na mokili oyo ya biso te biso tozalaka na mokili oyo ya biso kala me mokili toza na yango oyo lelo tempo nde eza mundele do mundele akosokola mutakala do mundele mayeso asala tomonaka wana mikili ya poto mpona bango eza négatif te eza positif po ete aza na mokili na ye me biso mokili na biso sali nini ya bayindo sali nini ebeba yango sangi nini tozokosala makati tozokisa mokili oyo ya biso bolandi donc na bandeko oyo babengaki mpona totalisa ete tokeba na toilette eloko mosusu na kopesa boyebi mosusu soki oza na baprojet noa minene na kosala ntango osala zongo inene kokanisa baprojet wana te mpo ekokokisama nango te ah bon oui ntango osala baprojet na kosala nakanisi bandeko oyo bamoya kosala baprojet oyo bakoki mpe kozongisa bakanisi nsima kanisa baprojet osala ebelebele makasi mingi ozali na mbongo na kosomba boye na kosala boye me ntango ozokanisa yango mingi na kati ya toilette ntango osala zongo inene projet wana ekosimbaka te eza na difficulté osimba mpo nini ntango wana oza na état ya négatif mpo okitisa négatif loko ozokanisa mai wana ekosimbaka te epo bato mingi balelaka na kati ya toilette mpasi moko déception libala to azangaki mbongo baboyaki ya kolela biso bato soko te na toilette alimi kolela eza très dangereux oya na kati ya toilette déception moko songolo pakala to likambo moko songolo pakala ozoya na kati ya toilette to mpe mona motu basalaki yo mabe to mpe afingaki yo yoki na toilette kuna ozoloka ye de motu ozoloka ye déjà ntango ozoloba mabe ya motu na kati ya toilette ozoloka ye déjà okomila ndoki ok olobaki eloko moko boye lisusu olobi kokota toilette soki okoti toilette tozomona yango mpe mingi na bafete na biso mingi yalaka omona moto akoti asali bapipi na ye abimi na ye mpe boye asopi mai te ake na ye atire mai te alors sikoyo soki moto mekana kofona biso baconséquence yango eza nini oyo okuti bapipi ya motu wana moto yango achasaki lo te abimi akei na ye donc nde atalisaki lobi ete zongo eza eteni moko ezali trop sensible spirituellement physiquement très sensible tomonaka bato mi bazo malade na bazongo surtout bana basi ebele tobe ete soki okuti toilette basali pipi na ye likolo ya toilette soki yo bakisi pipi likolo na ye yeba ete oza na bachance mingi te mpo bota surtout basi mingi na otalisa osali zongo inene omona kokoti omoni zongo inene esala eloko nini okitisi osali zongo inene oza na bachance moke mpo bota mpo nini moto asali toilette wana lolenge asali toilette wana oyebi te nini alobaki oyebi te milimo nini elati oyebi te milimo mpe na kati kuna oyebi te mpo eloko nyonso ekomi na libanda ezwi forme mosusu eloko nyonso ezwi libanda ekwi forme mosusu na kati na libomo na biso ezalaka forme mosusu mais so evi libanda ezwi milimo ya libanda ekomi na forme mosusu nabeti sete malamu mingi tokebaka kosuba likolo ya masuba ya bato so okoti toilette natasaki lobi eloko ya liboso kosala zwa na biso mai nano bwaka ochasse mai na yo mai alongoli nano bosoto wana nsima so toilette no nsima yo mpe ochasse epuis nakopesa susu boyebi mosusu omoni soki oke omoni toilette ya moto mokolo ya journée eza ya kobeba de fait kaka omona toilette ya moto asali zongo inene soki omoni yango kaka boye mokolo wana eza journée eza négatif soki botie tembe botala bino mona bomoyela bino mokolo moko omona toilette wana ya moninga asali soki otambola sikoyo mokolo wana okomona baproblème ekolanda yo okomona ntango mosusu okomona bakangi yo ntango mosusu makambo esimbi te okomona makambo ekolanda yo mokolo wana toyesi eteni ya zongo bandeko tosokolaka mutakala te nakasi bandeko babengaki nga mpo batalisanga batuna nga motuna eteni wana yango tozongeli susu donc wana eza basi na mibali mwasi bosokola mutakala te surtout basi mingi bomonaka ete koma sikoyo mingi eteni yo mari de nuit femme de nuit euti wapi makati ya bazongo bandako oyo tokotaka bandako oyo tofandaka ya kofutelaka bato batonga ndako wana toyebi te besika oyo batonga bandako wana milimo oyo efandaka wana toyebi te surtout bamikili ya poto mingi bagere esalama mingi ya kobwabwama bato
bakila poto mingi baplace mingi bakombotonga banda ko essayer baplace baboma bato po ete baguerre makasi ke baguerre de 100 ans baguerre esika mingi makasi mingi wana bakila bato epanza na eteni wana batonga siko bandako milimo wana ekenda te ezalaka wana nakasi bato mosusu na bamokila poto bayebi bandako mosusu ondenge bato batambolaka na butu ndeko moko abengaka ngai tosolaka na ye soki ale na butu amonaka bato basimbaka ye soki ali mokolo ndako wana akufa kala mpe na kati ya ndako wana donc esika ya ake ofanda mokolo ndako wana akufa kala na kati ya ndako wana molungu abima te etikala wana lo soki alali na butu amona bazosimbasimba ye biloko ezokwaya biloko mwa ndenge wana tosala keba mpenza zongo ezali mokili mobimba nazoyoka yo ozolobela mingi sur citron mais kana kobetela biso mystère ya citron eza nini na bomo ya motu citron eza na mystère mpo citron aza na batu nakopesa ndakisa moko soki moto aza na solo ya mapeka moto na solo ya mapeka nakanisi soki ozwi citron otyango na mapeka na yo okomona solo mapeka asali nini ebungi sikoyo citron wana soki osokoli yango nzoto no mobimba mpo ekimisa banégatif ekosani ekokimisa yango donc citron azali na babombami ebele aza na mémoire aza na âme mpo ete aza vivant kati nde aza na mai oyo eza na acide mpo soki ezalaka acide mai eza acide ok acide ezalaka mpona kobebisa eloko eza ya mabe lo nzambe asala citron tata mokeli asala se mpona ebebisa oyo eza mabe oyo eza mabe parce que nzete nyonso to mpe likasa nyonso to mpe mbuma nyonso aza na deux côté côté spirituel côté physique eloko nyonso ya mokili tomonaka aza na deux côté côté spirituel na côté physique côté physique amemeli yo boyebi santé côté spirituel mpe amemeli yo mpe force eloko nyonso ya mokili voilà sikoyo meka obetela biso nanu ngunza azalaka nani matondo mingi parce que bato ebele baakuzaka babiso wana aza ngunza dosadi wana aza ndoki ngeta donc ngunza bima ndoki or na ntango ya kala ezalaka bangunza nde bande kosala mosala bangunza nde bande koyebisa bato makambo bangunza ndenge kotambola etu mais lelo ngunza komana kwa ndumeka koexplike biso siko ngunza azalaka nani bon ngunza d'abord mo wana surtout ezali bakangisa yango ngu eza elimboli mosusu nzape elimboli mosusu donc ngu elingoli mama donc ngudi mama moboti nza eza univers soki bakangisa yango ekomi ngu nza donc mama moboti na kati ya univers ngunza ezali nini ke ngunza ezali pratique ya bangunza ngunza ye moko azali tata ya molimo oyo azokamba milimo ya bato mpe misuni ya bato azokamba milimo ya bato mpe misuni ya bato akobongisa misuni ya bato na lolenge oyo esengeli akopesa bango bamino soki baza kobela mpe akokade bango spirituel asa bango nzela oyo esengeli mpo ete bato yango boyoka nini ya malonga na monde spirituel na monde physique ngunza oyo na teni a tokobenga bango na teni a bamola oyo bazokamba spiritualité ya biso ya bayindo ngunza liboso na mokili na biso fumuki mbango mpo ete ye moto abimisaki bangunza ebele bambuta matai mwanda bambuta mbumba bambuta mpadi bata mpadi bangunza ebele basimo ntoko obenga mbuta ntoko donc fumuki mbangu nde abimisaki bangunza mpo basala mosala ya kopanza sango lobiko ya bayindo ntango sikoyo bangunza bakomi kosala mosala ndenge olobi wana bakomi na obenga mbikudulu ya kobikolaka bato makambo ya kobengana bato baesprit ya mabe watango toke na ete na colonisation mondele acomprendre ke bato bazwi ya force mosusu ya sika nde mindele mpe basali bangunza na bango ya négatif mponi bacontre bangunza omoi sikasika mingunza ezi kobeba donc basali bangunza na bango ya bayindo oyo mindele babimisi bango biboya mpe bangunza me bosalaka sikoyo contraire na bango lokola bangunza bazozwa molimo soki okoti azwi molimo aningani miso molimo efungwami donc akotatola mobimba na yo talisi yo vi na yo mobimba na mayo kokomela yo na mosalaki epe eza bongo epuis apesa solution bapupopupoli yo basambeli yo okei po ete ezali force ofumuki atikali mpo bamikudulu bangunza oyo nosala po ete bakotisa pole to mpe lumière na bayindo nde mondele atangaki bango alobi bon tosala babiso bangunza oyo ya biso mpe torécupere sikoyo bandeko oyo nde mondele asalaki bangunza oyo ya bango oyo asalaki ete
po ete ba récupérer ba yindo nde esika ki ngunza ebandi kobeba ba konti ko pratique moko oto benga pratique oto benga ka magique ba sosé bango na ba prêtre catholique nde ba konti pratique magique bazumi kwa bato tout est comme poussière ba tiana kati ya mai so ba bwakeli opeli donc ozuni molimo ozuni molimo nde eteni wana banguza koba ki toana tsiko na atati sikoyo na mikila poto toana deux sortes banguza o bazana bosola tata mokeli na banguza o bazosala fo ba comme belé fo to o basala sikoyo posa ya mundele azangunza benga bangunza te abanza kingunza mena kingunza wana azosala nini azosala ki magie uzandi za lolenge wana donc ngunza normalement za ndeko oyo muninga oyo azokamba moto na molimo pe na mosuni azopesa ba solution oyo donc c'est mundele ne mutaya ko kotsa bato eloko moko no bondima bango te bosa eza bongo pa mundele sa atangaki moyindo te po moni bato bamonaka autre crise na biso bandi te crise na biso bandi na 1491 de la 1991 esika moyindo akoti na crise esika moyindo abungi nzela donc tala crise na biso na 1491 tina biso na kati ya crise po te eteni wana ezalaki ete wanzinga nkuu ayokozwa baptême epai ya mundele roi tokandakisa lokola reine akufi reine Elisabeth sikoyo moto moyindo moko ayokobatisa ye ayebisi échanger kombo ndenge esalamaka eteli na biso na royaume Congo mpo bato bamonaka royaume Congo ndire ezali royaume moko bamboka moko mike te ezalaka mpenza Afrique centrale mobimba ndeka te ezalaka na mbanza Congo do babe mbanza Congo ozwi songololo mobimba songololo oyo lelo komi ya kisasa ya RDC zwa songololo mobimba wana okoti ti okoti bengaka prophète d'Isaïe ozwa ngo nzozaki capitale ya royaume ya mbanza Congo nde esika oyo wanzinga ku andimaki kozwa baptême po ete na bieke roi azalani roi azali azorepresente tata akeli kona se nzambe na mokili na bino ntango ndenge ozwa baptême na 1491 et puis achangé kombo akomi Zao premier po ete teni wana liboso ezalaka ete bato bazokonza eteni wana ekomi ezalaki baportugais na bolande nde esika oyo ntango achange kodo moto liboso na bayindo achange kombo azwa koba bapaya ezalaki nzinga nku ntango achange kombo akomi Zao premier babatisi ye na bato esenge babatisa ete oyo tobengaka balani bampelo oyo tobengaka bapaya balani baévêque oyo baévêque oyo bazalaki baévêque te bazalaki bato ya renseignement bazalaki ba militaire oyo bayaki awa basava liboso bayaka awa ezalaka ba militaire atiki mandefu ebele ayaki to na pembe atie croix aza mbila atie croix monene wana nzoka aza mbila mpoza information aotravaille en collaboration na Vatican nde esika oyo tokɔtaki na pasi na biso sika moto moyindo abungaki do badéracine biso badeprogramme biso nde sikoyo ntango bakangi bayindo bakenda bango na déportation bato batikalaki baprogramme moyindo na programme na bango nde tozalaka boye toza na programme ya mundele nde tozalaka biso so tozalaka na programme ya mundele bongo adeprogramme biso na kiboyindo abomi na kimoyindo na biso na kati na biso abomi yango sentiment kimo na bomi yango sikoyo programme na sika akoti biso na kati ya mutu na biso donc ndio tambo toza na programme mondial de yozo ngunza ngaza ngunza siko bakoma ngunza ondeni ngunza abotamaka yango botamaka ngunza bilema ngunza ekomonisaka ntango oza mwana moke neti ngai natanga mwana moke ba age ba 4 à 5 ans famille bayebi babota bayebi surtout oyo toyaki bango pembeni bayebi ete tokomona makambo miso toyemela kofunga momona makambo tokomona tofandi boye tokomona oyo nazomona biso ozomona yango te tabotami mpe na famille ya bangunza po papa leki na ngai azalaka ngunza papa na biso mpe azalaka ngunza donc tobotami na famille eteni wana ya kingunza papa na biso mpe neteni azalaki na eteni ya kingunza koko na ngai azalaki na eteni ya mwasi ya kingunza oyo ya kintwadi oyo esalamaka yambo ekome église nini kimbangiste donc nazala makila ya kingunza balobaka la répétition est pédagogique mais kana nuko tozona mo sima moke parce que tolekaki ngo mbangu ntango olobaki so moto azobela AVC so moto asali AVC mpona lobiko na ye il faut asala boye
Mutu mso benga bien comprendre ngo penda bien té. So ko limbo et puis les loto me ko fongola moi masolo monsieur mon matondo mingi papi gen to la vie. Eza la mingi penza pona AVC, eza mingi pona AVC, eza kaka ya mote. Mais tu peux si pratique moko ezali bodo sa rosa na baiwana partout rosa la komona yango. To ba kete escargot eza partout même a ezali. Mbembe. Ozo escargot misato. Ozo mbuma ya mondongo. Ou bien abso piment de Guinée. Misato. Ozo beurre de karité pur, to senga pur. Il y a bien malamu. Ozo mbiango, ozo yango. Ozo to bengaka mazulu. Na mazulu, ozo mazulu na yo et puis ozo citron na yo. Citron vert. Pour citron vert de makambo. Si quoi ozo mbembe na yo wana, na mbembe na misato wana, o kalisina yango. Ozo na moto tie comme pousse comme pesa ziki. Donc ça tout temps comme pousser. Nde si quoi ozo pe ba mundongo na yo longo na kati ya bandanda kuna yango. Detika la kanito lia kawana, ozo na moto pe o kalisina comme pousser au tuti. O sangisi na mbembe wana. Okozwa beurre de karité na yo, okopitsango na kati okobeta comme pâte. Comme pâte, c'est comme pâte. Mais si ko yo jus citron, o kati ba citron faut ça makasi et 1 litre. 1 litre kaka to sengi kaka. Ya citron. Ya citron vert. Mai na ngo wana. Okozwa 9, to li bien, 9 fait ya mazulu, ndio ko tshana kati. Ndio kangi, okotika jus wana ya citron sala 48 heures. Jus wana d'abord ya pamba. Ya pamba okangi yango na mazulu na kasa la 48 heures. Après 48 heures, ndio bani siko osala musala. Okobana na citron. Oje citron wana nda mama demi verre nango. Ozo na mama wana oza ko masser ndeko wana esika nyonso oyo. Donc ozi mai ya citron na wana osika mwa pa. Ozi mai ya citron nanu. Oza ko masser esika ndeko oyo azomona esali AVC. Olekisi mai ya citron, oza ko masser, ko silisi mai ya citron, siko ozo siko pati wana. Ne pati siko bakisa siko likola mai ya citron. Na sasa na nzoto na ye. O masser kitoko, masser kitoko. Tongo pourquoi ataka azomela mikisa mindele na ba bien atako amela kisa mindele soko sala longo bani tongo pourquoi ti pomade wana ko sila boko pesa ngai boko benga po pesa ngai te eza solo ndeko akotelema pe akotambola. Voilà. Oyebi lelo na monde na biso yo ba problème eza ebele. Ngeta ebele na bato bazwi c'est-à-dire tobunga nzela mwa mingi par rapport ya ba mangomba oyo. Ngeta parce que ndo zolo baboye na biki bato misusu wa mangomba ba ya ba hotem c'est-à-dire muta ça la pratique mais azo bano obiki no de Jésus. Sikoyo. Te jela biki sarate. Jela biki sarate wanto kutu débat kutu to saba débat ngomi na ba tena kisasa na ba passer kutu saba débat makasi mingi jela biki sarate. Kobika moto ezali libota na yo na molimo. Nakanisi bato ebele bayebi po to lobana so awa pete metanga na lobana so tate bato so bayebi ete ya akufaki mama akufaki ko akufaki donc akufaki après la muka soke elle la muki na moni koko to be mama na ngai na nzela azongisi ngai nakasi ba témoignage eza mingi na nete na biso ya bayindo surtout na biso na Congo mona mutu abelaki si akufi na epe beza donc ba basali ba sine vito akufi mais quelques heures on a bas à la muki asola kena na mboka moko boye musika na kopi na kwa na moni koko na biso azongisi nga ngi mama na nga kufa azongisi nga amalaki Jésus te et puis Jésus Yesu batena lingala soit disant a existé a existé ezali conception ya roi Constantin le Grand hein yemta boulé a boulé alors nous ressortons nini pona konza mokili oyo nde aboti Bible wana akomoti Bible akoma bandeko na pasa na tokopita ça le moi moko to comprendre que Bible akoma mbako Nzambe apesi Adam na Eve mibeko nzeto bolia na nzeto bolia te Adam na Eve ali nzete oyo Nzambe apekisaki bango sima kolia yango kolia nzete wana Nzambe akomi koluka Adam
nzambe abi amonaka nyonso ato bomi na sama bela komona yo boni nzambe akomi koloka Adam azomona Adam te moleke nzambe ango amonaka na ye te azalaki moto sika azalaka moto mpo nzambe amonaka abi ato bomi na sama bele ata na sama nzambe akomona me ndenge boni na kati ya bible abike nzambe akomi yango bien nzambe aluki Adam ade abombami mpo aza motakala tanga da yoki nzambe ainsiste mingi alobi ngai nazali awa ozali oza wana bombani mpo aza motakala bi nala ngo biso oza motakala se kolia nzete oyo apekisaki bino nzambe mpe abeki te baleki nzete oyo apekisaki bango kaka na kaka wana na bible wana kaka soki nzambe yango mpe ayokaka mpe te ayokaka amonaka te omeke ebandela bible nde okosa biso déjà tokesu plus loin Adam ayebisi nzambe ngai te mwasi otindaki ete aza pembeni na ngai ete ayebisi ngai nalia nzete mbuma yango bato na mwasi mposabi ngai te nyoka otiaki pembeni na ngai ayebisaki nalia mbuma soko nyoka na ntango yango ndekoloba nde nyoka ntango akoloba te soki nyoka alobaka na ntango ya nzambe seke nyoka batina lelo to kaka ye mpo nzambe asalaki banyama liboso wana d'après bible asalaki banyama liboso ke ya moto doseke nyoka abandi koloba liboso ke moto aloba doseke nyoka abandi koloba seke nyoka fo alobaka tina toka nyoka yango tina lelo me toka so nyoka alobaka te nzambe alekela nyoka babe alekela mpe moto mabe na mwasi mabe yoka so bilakela apesa mwasi na mobali yo mobali pasi na yo souffrance na kolela motoki na yo na tout ce question kolela motoki na yo ezaka mapambo lutu ezaka libabe yo mapamboli mais na bible eza libabe nzambe ya bible alakela motoki okolela na pasi na souffrance et puis nzambe ya bible alakela mwasi ete okobota na pasi po ete olie mbuma ya mabe na malamu sikoyo nyama oyo nzambe asala liboso ya moto po ete banyama botamaki liboso ya moto sikoyo banyama wana babotaka mpe na pasi donc baleki mbuma yango bato basambelaka bible bapaster omoni ete bible bakomaki yango mpo na intérêt na bango tonyoka bandaki koloba do ye kaka azalaki exception banyama nyonso mokili kaka yenda nokoloba balingi bato bapousse raisonnement makambo nzambe ezali mystère makambo nzambe ezalaka mystère mais moto akie classe quand même fo aluka yeba makambo nzambe eza mystère te eza lokuta makambo nzambe ezalaka mystère te biso bangutu obi makambo nzambe ezalaka mystère te eza lokuta 1 plus 1 est égal à ndenge wana te 2 plus 1 est égal à 3 ndenge wana te bomisala nango eza bo makambo nzambe ekoma soko mystère on a mystère et comme on molimo te makambo nzambe eza mystère te balobi ke soko ozwi eloko oyo otiene eloko oyo esalaka efe boye oke kuna ozongi boye okimi mbango ozongi okotoka makambo nzambe ezali mystère te nzambe azali naturel. Voilà, nasi ton doki malé mais progressivement pour bato ba mais qu'on comprendre Europe na moi bien. Donc on peut aussi ça lelo mais avant aussi les ça ena tuna mutuna moko tango yo ndi parce que bani musu baza na Australie ou bazo tamsuli bako Holanda biso na nzela ya etando ikeboye tango yo ndimi ko salisa bato on dimanche ça bato moyennant quelque chose to tango zo pesa formule zo pesa ngo pena na mutu nyonso na motema c'est-à-dire ofele matono mingi papi gero tuna so motuna matono mingi penza la kanisi toza ba moto la moto alolenge na ye azwa makambo biso ndenge ndeko moka bengaki biso bonga kama bota tase bango ete kama libota tosekela bango mbongo te nous to salisi yo mama libota moto mobali okopesa biso ni 10 francs ni 1 franc tokozwa te ato insister ozwa te po ete ni elote oyo tosali makambo wana kobotisa basi babotaka te na mikili ya poto yana basi babota te babota pe ba ya tant na tena kisasa tosesa babota na kozwa eloko na yo te na likambo libota okosoma nde banzete na yo nde tokosala banzete topesi yo nde okekozwa omei bakisi na yo omei bandimino na esili soki tata keli kona sa tia maboko na kati oboti totikali kaka bakamarade bandeko toyebani kombe bakuto bapesa nga ndeko zwa $10 tia na poche mpona kozwa nanga te nakama libota mais na makambo mosusu etikali ya kosalisa bato wana ezala sikoyo totiaka prix te ngai na kosalisa yo nakoyebi soki ntango mosusu asalisaka na poto seke zwa nzete oyo zwa eloko oyo sala boye osala ndeko abiki eza bandeko mosusu bazalaki na maladi azokweya soki akeya kwei 4 à 5 ans ayeba kosoka na poto soki akeya kozonga ndako te epesi trouble il faut amema ye ntina ndako azalaki na obengaka azalaka na
na cancer à cerveau. Mais de quoi on a contacté biso. Nan de comment asenga qui est 2000 €. Nanga ba contacter quand c'est bon ngala osenga na mbongo te. Ngai na kotali senya ko salela soka biki na soka biki a apesi ka moi koka na meli. Tant ba tuni pa na ngai. Ba mo ke pa na ngai za mo avantage parce que mbongo bon pesa mbongo te. Kuna so pesi mbongo soka biki te, mbongo zo ngate. Ben na ko na pa zo biki akosali sa ayebinga. Ayebinga abengi nga ondenge ni ko sasa nga bite. Abengi na abengi nga pete. On parce que na ko sali sa ye na ko zo mbongo bona boy. Ezimoto na lenge na ye. Mais de quoi là lelo azonga normal même ma mindela porte ba comprendre raté malade on est silandenge nini. Donc c'est bien votre traitement malade belé ba cancer ni so. Donc traitement malade belé na traitement na ba fibrone na ba myome ozolo ba yango na ba fibrone na ba myome tutaka yango o malade ya ndeke tuteketa yango o ba panzi o mbasu po apela mbasu koti na Maroc o mbasu o mbasu oh oza obenga kan fula ba pesa mulimo moko boya kindumba eza banga mebeto tretaka la mulimo pe na musoni to tretaka o sala kaete bande ko baza lobiko ka sobiso to traiter to salisi bino to salisana ngaba to salisana ko ete fumu kimba otanga pesinga mai pesinga ofeli amina sala nga misolo te boni na osenga misolo pona bana misolo ka babana ka boeti basenga misolo na banyango lelo te nga ko salisa bande ko na banyango na âge à 15 ans na âge à 15 ans déjà quoi on a no initié nga ni basali sakabatu maman langa la sanga ni basali sakabatu surtout quoi on a sanga basali sakabatu et puis nga nazui libako kotambola na fana ba choko na fana ba mbunda na fana peuple lunda na fana peuple kuba na fana peuple shilenge na fana na ba lulua na ba luba na fana ba mboka na ba zo kolobela na fana tina kana tina sibiti. Donc mutu nyonso aza na maladie mo songolo songolo paka luki ngai tokotala po ete totali si ndenge tokosala na bango po ete baadi mosusu ntango koyela yango mpona biso tokolala tataki koyola se fumukimba koyebisa ngai te zwa eloko oyo sala boye zongisa bopesa bo mpona moto abika baadi mosusu asalisaka bato na kolala fumukimba akopesa ngai mabombani formule mabombani zwa kaka mai voilà, n'hésitez pas. Numéro Yandeko Yangwa, bato babenga kibiso pour na ozwa mbuta beta 00212. Hein? Après numéro wana émission de Bosso de batandaki ko hésiter beta 00212 après on continue numéro 77 01 89 19 8 77 01 89 19 8. Sans oublier 00212. Voilà. Alors pour toi aussi ça le basuka et puis moi mon beauté aussi ça n'abissou. Le basuka ça l'a raté pour les émissions ça les belé belé. Le basuka t'es pour l'émission. Voilà lelo bande konyo so balandi biso na kanisa to fingite to tongite to biso zali kaka bosolo. Peto ça ça été kingunze zali ki cité. Ngana ko pesa na ko beta sete na bandeko botika ko kota bandako banganga. Pote ndako nga soko koti otiki molimo na yo kuna yo kota yo bimo tiki molimo na yo bote ko luka ba succès na banganga succès ba bota makana yango succès asomba ngona mbongo te succès ba façonnaka yango succès ba façonnaka yango so ba bakate yo moko façonner succès na yo na domaine moko songolo pakala o façonner succès na yo olandi yango na osanga na bino ba deko penza bo keba bokota ndako nganga te boko tokosimba kisi te po tokoti ndako nganga ozi am donc am na yoti tango yo bimiko am no tikali kuna am no tikali pe tango vraiment am kaka kati nanga ifsete bokeba na ba miroir otikala mutakali busa miroir za relengite ozo ko mitika kuna na kati ah bon ne ma sotika mutakala na miroir telemi botela miroir ozo te botika la mutakala miroir te po miroir za mokili mosusu eza kwa to ma caméra te azo caméra ozo nyoso ya yo soki mutu o azana maele mabe aina ndako na yo pose ba donner na pose soka mala moko akobenda ko na miroir bima ke na yo donc otika la mutaka na miroir te mutakala miroir botika la te eza donc soko to na mutu o azana pesa na makamo mabe na zo ba bien po mutu mosusu na makamo malamu akokota na leki na ye moto amaka mabe baluki bazwi yo te babe aka na miroir na ndako a partir de ba kozo facilement
nakali sur la to atto ke na domaine nyo surtout la spiritualité alors que tout va sango ba yebi yango azo ba bouddhiste ba mission ba yebi yango ya ba ndako muso ba miroir te so mutu alinga miroir te o mutu ba kisite ayiti na miroir ke e ko sala li na kata ndako na ye pour so ba facile bazo facilement à partir de miroir en tout cas la miroir waouh yango to kopesa ba mbote mingi po ete za kata Maroc mbote mingi pa ya Mama Lili ya Jackie oh nganda molili notre mona interna si to monana kala molili mbote mingi na mamboka mbote mingi na mama top mbote mingi na mama mima mère top na ina do bien mima mima mbote mingi na la perle ya Thierry Mokinai mbote mingi na bino mbote mingi na papi Lema mobali ya Christelle mama na winner na Christopher bala ki toko penza mbote mingi na bino mbote mingi na Gédéon oui Gédéon ouais très bien Bouchner Gédéon a pesé mbote Gédéon on la rouge faut la vert Gédéon faut la vert donc mbote mingi na ba union surtout pour être boza ebele boza penza ebele boza ebele mbote mingi na sek Kasiama c'est Kasiama mbote mingi na bino mbote mingi na Stéphane Dikoma Stéphane Dikoma quoi le dossier na banguza nyonso sika bozali na ba ino nyonso ba telemi pour na ba ino babika mbote mingi pe na yo pe courage pour na yo merci beaucoup papi gen nango na koyamba yo na kati mabela Maroc ko na mabela Maroc ataka nga za artiste peintre pote na musala à part musala kingunza na musala musune na za artiste peintre na sala ka ba exposition par ci par là OK nango na koyamba yo yango na kosenga epa ya collaborateur na ngai apesa nga cadeau surprise auto pesa papi gene donc cadeau surprise yango ya tableau papi gene yango yo ya tableau ocha na ndako merci beaucoup merci beaucoup ocha na ndako cadeau yango yo ya tableau moto fona kati ya te pour ba donner ça la kati za ye en tout cas merci beaucoup merci donc mbala sima soki to sala pe émission concernant ba art africain to développer biloko sala donc c'est-à-dire au sala simbelanga pardon simbelanga merci donc c'est-à-dire ko kena bilo nga te pardon cadeau nga donc au sala ba tableau ça ba tableau mais na ça ba tableau ezali tableau moko spirituel parce que ça tableau tout spirituel na ça plus de exposition ça mal épelé on a pas un brevet OK je vais brevet mal épelé on a 4 brevets dans beaucoup on a 4 brevets dans beaucoup on a fait ça à cours na fondation fondation Occident Orient à part ça la recherche sur théâtre corporel il y a corps car accord moi ça qu'on s'exprimer et ça les canaux à Facebook il y a fondation Orient Occident ça la théâtre corporel accord kaka na mbunda na biso na maloba na biso ba yindo na mbunda ba yindo to pe na zwaketeni ya jembe to peteni ya etela nini ya ba instrument ba yindo dans accompagner ngo ya ko ça théâtre corporel. Voilà, merci. Je crois que si on a besoin de ça là yo tableau ya kitoko on a besoin de portrait on a besoin ya tableau na ndaku tia moi elembo n'hésitez pas à contacter le numéro où on les a affichés contactez le numéro on a tout de suite na banzi émission to continuer parce que makambu eza mo ebele oki kama miroir lelo bimi ba maladie eza ebele oyo na kala bakoko na biso bazalaki asangisi loko ne loko yo et puis si mutu solution mutu abiki mais le ba biso que non kosimbe loko wana te c'est-à-dire batu wana ba yebi mon peuple péri faute de connaissances bandeko bolanda émission mingi pardon pour moyen mususu to ça les athées je crois que seul moyen oyo to cadeau to ko pesa bandeko na biso zaka ba émission makamba bonde to loba pour sunga yo na libota na yo parce que mususu to pena père il y a famille mais ozo ko assumer responsabilité c'est-à-dire aucun de la famille na yote pour ba mono mutakala ta faut la tabilambati parce que la tabilamba ndeni soko yebite nde bala tabilamba faut lata pour biso mikolo yo ngana na yawa
Mais au Maroc, na yo pela vert. Vert, faut pela vert. Na yo pela vert, donc na yo lugala la tapé bien. Il faut lugala. Faut pela vert, pour ça pas rouge. Aux agarres. Après ça moi qui cité. Qui cité? Non bon. Zo les titres on peut les titres on ensemble mais bien. Quand c'est Papi Ken, tout va s'appeler boy moko. Kaka na itali kaka Mazul. Mazul peut être tarapé estomac. 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 Quand Mazul est total estomac. Il y a pas croque comme ça Mazul na bilaka bilé à kolia. Pendant que ça on lia ngomingo traité estomac. De Mazul ne ozawa ozu yango otokisi yango. Omomela yango. C'est un estomac. C'est que tout senga Mazul uta. Ah ezali. Ah ezali. C'est belé. Mazul ezali. Ah ouais. Ezali Mazul. Biso na poto de Mazul ezali. Ah ezali belé. Pourquoi on l'a raté? Donc on va que Mazul. Mazul ezali belé ba marocain. Ba bien côté. Voilà. Marocain ça c'est Mazul. Marocain on a besoin bima c'est Mazul là-bas lui malo baba pour la bima qui. Mazul. Il y a seulement un boy spécial. Est-ce que ça peut être le mot qui est au mot qui ça vient d'abord qui veut ezali. Mazul. Comme Mazul. Mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele Marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na bandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo nini ye na mwana Afrika nasonga wapi ye na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moko telemi liboso na nga natomokakala okomanga mpona nini na mwana Kongo Marai Murunga Marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukazi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Ngolo Kabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Paris mboka ya Dondengani Parigo nakende na Ngolo mawatro nakende na Braza babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma Kongole tika nyoka mokili mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama Congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikala bango mabele oyo batikala kovwama nango mawa demakulusu yoka lisolo yango mawa tro pasi eleki
mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa Congolais akoma pa nyonso. Okei na Australie okuti Congolais, okei na Mozambique okuti Congolais, okei na Afrique du Sud okuti Congolais. Partout okende okuta Congolais pona mpasi eleki na mboka na ye tokoma okima nzala. Ah mawa. Nakende na Brazza badengani ngai marai golela mingi nakende na Afrique du Sud mawa tro golela te nakende na Angola na Betina sambela mzana nakende na Libye na Bomina mpasi eleki tokosuka wapi makulusu zinako nakende na Paris badengani ngai nasombo Switzerland mawatro nakende Belgique mawatro mawatro